Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Comment Ozana Selembao, Ozana Bumbu, Ozana Makala, Ozana Changu. Au comprendre, Ozika transport Moko. Transport Victoire Gambela. Dans le bien Victoire Gambela. Référence à Bongolo. Si vous connaissez Bongolo, bah. Malama au côté autour avenue Irebo Zawapi. Bah la question avenue Irebo numéro A37. On a Okuta Flat Hotel Bidor. Vous avez la page Facebook. Eh, page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, Nini. Donc, dis-toi, tu Zander, tu Google, Bidor TV, na boutique, Bidor, na chaîne, Banini, Eza, na YouTube, Ezali. Oh, Aza gérante na biso, Aza gérant na biso. Numéro na biso à téléphone, Ezali, jamais Kozanga. Numéro à téléphone, Ezali, 243, 84, 23, 81, 486. Parce que vous allez libre na WhatsApp et vous allez. Bandila Moussi. Ceux qui ont bengi biso au Rosalition na air parce que WhatsApp et vous allez. Oui, appartement la biso oh maman bijou lobaka, appartement simple. Tous en a deux sortes d'appartements simples. Tous en appartement simple au ezali à $15 par jour. Tous en l'appartement simple au ezali à $20 par jour. Maman bijou soka koloba $20 ou 20 euros, ça dépend à pays ni au vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours to kozwa yango na 20 euros par jour. Soko osala moins de 14 jours to kozwa yango na 25 euros par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozo mona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozo mona ya $20 par jour. Yango yo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo, oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre, salon, cuisine, toza na appartement oyo ezali 2 chambres, salon, cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya couranté, notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto, benga mama bijou, contactez mama bijou, okozala jamais desi. Ndako na biso ezali na sécurité assurée. Mama bijou alobaka ndako ya $15, zwa yango penza na valeur ya $15, kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai, na pesaka toujours adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombete. So vous avez besoin ya ko vérifier ndako na yo avant benga mama bijou, avant osala à compte na mama bijou, benga nga la pesa o numéro ya gérante na biso, kende visiter place na yo, yaka zongela mama bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndako na biso eza wana pona ba séjour na bino. Merci.
Appartement de chambre, salon, cuisine. Ça, c'est la chambre. Appartement numéro 3, c'est ça. Ça, c'est appartement numéro 3. Notre appartement, c'est à Matongé, à Irupu, à 37. Notre appartement, tout à ventilateur au cas où le courant est Congo est faible. Nous devons payer ça ventilateur. Mais tout ça, un climatiseur, oui, il y a TV, il y a frigo, climatiseur, nabiso, yango, ana. Il y a la chambre froide. Ça, c'est notre climatiseur, notre appartement pour votre séjour à Kinshasa. Venez contacter Bidon TV. Tu veux la salle du Benango. Je sais pas si vous m'en bien. C'est ça. C'est ça. Douche n'habitude la douche debout. Appartement numéro 3. Notre miroir. C'est ça. Notre appartement. Pour votre séjour à Kinshasa. Venez contacter Bidon TV. Eye na kati ya Matongé, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya Goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana Matongé na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali a 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso où ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na do salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati.
chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya monene comme kokoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza na sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduver bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo, ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo, okozala jamais déçu. Merci.